Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbuna Film. Tolobi tout le monde Fimbuna Fimbu. Biso nabino, toko peta na gata makofi. To peta na gata makofi. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Voilà, bonjour à vous mes internautes, bienvenue sur Fimbuna Fimbu News, des Ken Piana Pictopal et donc satellite Nabango. C'est bien moi l'orage de la presse congolaise, ça nous vraiment vous informer, c'est notre devoir. Donc l'orage est né un certain 14 novembre 1990, bientôt là c'est mon anniversaire. En tout cas merci Nabato Bazarmo de cœur, merci Nabato Batinanga, mais fort plutôt. Donc formule la souka papier le roi bilanga héros, formule la souka carte illimitée bilanga bon bilanga dollar. Je sais pourquoi je dis ça, il y a cause ça et ratarapété. Mais voilà, on est vraiment on a carte de information, mais bien vraiment information autrement. Je suis avec un invité parce que tu vas aller trop. Il y a un bel ravi se fait donc pour non on a invité mon co à la première fois les gars on a film on film ma ils a bosso mais je ne pense pas qu'ils aient souka parce que film on a film ils a RTN ça site wana yebal nango déjà l'année très des apito so font la caméra topé ça invité na parole sur le supérieur marabout rouge to la spécialité na ye to la nini ya salaka parce que to ba ming spiritualité hein donc to le bateau ye premièrement ça biso marabout salaka quand il a le bakiwana un grand merci encore à Formule la souka papier le roi le big boss bilanga euro hein moi disant d'adjouf noir on est ensemble Laetitia Olengo motema ya toto na miwana vraiment batunanga un grand merci na bionion so Michel Tumba New Tendance donc tout landa le supérieur marabout rouge à qui je dis déjà bonjour. Bonjour madame. Boni. Yeah, Kimia. Voilà. Kimia n'a rappelé bino que non, je suis avec supérieur marabout rouge. Toyeba pourquoi Komboana, tout la spécialité nae à Salanine. Donc vas-y déjà maître Tokoyeba. Vous êtes spécialisé nani. Bon, on a salaka spiritualité. Ils ont basé dans ma camonio so donc on a des difficultés surtout état de vie spirituelle et moto donc voilà et mingi balobi ke na bateau et supérieur marabout rouge na bolingo rituel na et ratakate. Donc, nous avons vraiment mingi spécialisé dans Makambo Tali Bolingo amour. Donc voilà. La mambo Tali Bolingo, babengi bongo amour en français, mais avant tout compte en antoye vraiment au salara nini na Bolingo, solution nini batu bazwa na maram na yo Tali Bolingo. Donc oye bona nous premièrement on a présenté yo mais na ko présenter bien mais yo mo mieux placé pour nous se présenter ben internaute parce que au les déjà apparemment na ba site mais eza première fois au les kana film na film to na ba boye na biso baza vraiment bazaka ba boye na biso batala apeka biso dans ba hata ba biso na sauter to ba koyi bo déjà. Oui, je réponds au nom du supérieur marabout rouge guide spirituel. Donc voilà, comme on a en Wana. Donc comme on est en Wana, donc allez-y comprendre, vous comprenez déjà. Alors Nini Azali, par exemple. Alors au baki que non, aux guide spirituel, au braming mingi so makambo et Tali Bolingo. Non, il y a tout décortiqué en Mwandambo. Tu fais quoi na Bolingo? Bon, nako tiré juste kaka makamba bolingo. Déjà que moto azo réclamé par exemple bolingo nae ou kimaki et azo réclamé peut-être amour moko boya lingi yango mais yango elingi était azana amour yango déjà mais amour yango ezo salaye zala donc voilà c'est un peu ça
nampesa alors sikoyo osambela nani po bato bazwa basolution na parce que tebi bamagie eza banganga mpe baza donc takozala ke non bolingo ne mongo boye koza toza bato tozala ke non entre koza mpe na copain na yo koza mpe femme mariée oza na femme mobali na yo mais mobali yango mone ke peut-être achanger nde bozalaka soit atiki yo akimi yo solution bato so bayepa na yo bazwaka ndeti na sens nini. Voilà. Et ce exemple ici il y a marié tous wana nuana ozana moi sina na ndako mais moi si abeta kalibanda donc ça dure azana ba la terme kino ndenge baloba kino azotricher libanda ozana besoin kino malgré tout ils ont la cause ils ont physique il y a choc. Par exemple, le mobile a choqué moi si trop. Et vous pouvez pousser, par exemple, il y a qui a se défouler les bandas. Soit mobile, moi si pour choquer, mobile et moi mingi. Et c'est qui a qui se défouler les bandas. Mais sur 100%, à 90%, il y a Bakawana mingi. Et ils ont beaucoup plus traité spirituellement. Donc, le fait, il y a que moi si nayo à tricher, soit vous avez vraiment bien été dans mon abino. Ils ont un rituel, un fort rituel, une prière, il y a makasi très efficace pour na salara de façon qui non ou apaiser l'esprit naé. Donc vous avez la même morale quoi. Donc atika makelele mindondo, atika peut-être que chose avec tricher, atika tricher, azala juste nayo. Na sens ya malamu. Oui, le rituel en Ndengouan est allé. Et en dehors de ça, il y a aussi des rituels où il y a que Mobali alingiote mais alingayo. Voilà. Moi c'est alingiote qui alingayo. Mais il faut ça naba. Il faut en avoir raison moko, c'est normal. Moni, il faut en avoir raison moko, c'est normal parce que oyo, on a aussi la lelo. Ils allaient spiritualité moko il y a bien vous comprenez donc ils allaient spiritualité moko te à ko sala pona ko nuire moninga te ils allaient ko besoin que ça gagne surtout na erdena sarat al mustakim donc besoin que ça surtout dans le bon sens. Moi c'est lingiote yo lingaye moi c'est lingiote plutôt yo lingayo raison ezake alingayo pona bolingo c'est tout. Et ça te pour peut-être fille ou maman ou sœur ou zana babiona et ozolinga qui alinga yo pour profiter na babiona et là c'est pas bon. Donc il a conseillé déjà bien avant, c'est pas bon. Ceux qui peut-être ont envié pour na sexe, c'est pas bon. Ceux qui pour na bolingo ya vrai ba ko ko approchenga na ko sala prière de façon que non moto yo lingi alinga yo pe wani ratakate donc c'est ça. Voilà, il ratarate. Alors, tu connais marabout rouge. Différence entre eux et les pasteurs. Parce que nous avons une question, on dirait répondre vraiment bien. Nous avons au sambe la ranzambe ou soit on a gris, si je peux dire. Bon, le feu, il y a que ça là que moto. Basali 10 ans de séparation. Na 3 jours au salut prière. Bazongani. Yoko bengango kisi parce que vous avez connaissance en até. Vous avez yoko bengango kisi parce que vous avez connaissance en até. Na ba émission ezoyaka na repesa ba cadeau na batu. Na ba secret o eza biblique. O ki motasali yango à stabiliser bolingo nae. Donc tant on comprend dans un monde qui non est normal, c'est bleuement est naturel. À une seule condition qui est aux en a raison, il y a ça lango, aux en a intérêt mon boité pour na connuire moninga. Donc voilà, c'est ça. Différence des alliés entre ngai en particulier na ba pasteur les que ba secret mususu on a nango ba révélation mususu divine on a zo e bila ba pasteur peut-être nano nzamba pesi bango ngolu wana te ya kozala nango. Donc voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que
ba pasteur wana nzamba pesi bango rôle mais yo nzamba pesi yo osala nini pour que non ozala trop sûr na yo nzambe ayokela kaka yo ou comment? Bon, exacte na sala nini eza destin. Premièrement eza destin nzambe oya salanga na yo asali kona se ayebi biso malamu koleka même biso moko. Et alors ayebi ndenge ya ko préparer moto. Donc c'est pas du que ngande naza final, non. Il y a des gens, il y a des hommes de Dieu, il y a de guides spirituels bazwa pe ba révélation, bazwa pe ba force divine plus que nga bazali. Voilà, donc mais par rapport à la qualité nanga nayebi que non oyo nzamba pesa nanga puis ozo continuer toujours ko pesa nanga. C'est bon. Alors non le baki pour soulever point moko bi que non mutako ya pa na yo soit on a besoin ya bolingo na peut-être o ya kima za vraiment zo luka vraiment akuza moi sinon quoi bien si je peux soit mon bali pour ko sambela pour on dans 3 jours à 8 solutions. Qu'est-ce qui fait que est-ce que aux adjana batu o baya besoin solution après 3 jours ou quoi? Bon, j'ai l'expérience dans ma camo. J'ai l'expérience dans bandi en lelo lobité. Donc j'ai vraiment l'expérience. Alors malheureusement les amakamo les a secret à bateau. On a quoi bando tangate fulani non. Mais baza est belé makasi. Ou peut-être Rolanda pe émission yo. Bayebi. Donc voilà. Différence ni les entre yo nanga par exemple soit na batu tous bazola na biso pour tous pas ko tapeka yemo continuer ma bondeli asambeli pe après 3 jours pas de solution. Siko yo différence ni les entre yo na bango yo ke na osambeli ka pona muto ana coach asi solution au coach peut-être ma bondeli azi ozana ba non mais oyo osambelaka tu fais des carèmes ou comment parce que toi batu musu ba sala pe ba carême ba zo pe ba solution. Bon, il y a une question qui au quota, ma bonne délai pour que la solution, c'est bien. Mais il faut y banini au yoko boni là. C'est ça. Il faut y banini au yoko prier. Parce que quand invoquer Nzambe, il faut y comment invoquer Nzambe premièrement. Parce que Nzambe va invoquer qui Nzambe répondre à Nzambe ko fait Nzambe va vivant répondre à qui au belé lié na 12h30 12h35 et prière réagir. Parce que Nzambe ezaka Nzambe te. Nzambe ya mwana azali auto bengi Jésus-Christ. Saint-Esprit peut azali. Donc boki bon Nzambe eza royaume mobimba. Hein? Oyo ba ange baza ba archange bazali, Saint-Esprit peut azali. Pour na ko intercéder peut-être na ba kamususu oyo ya bisu tozo senga na mokele. Alors prière ya yo soit ya ba mususu eza différent pour na kozala exaucer, il faut que ba ko invoquer. L'invocation nanga na ya yo na ya ba mususu eza différent. Nzambe il faut ko invoquer. Nzambe azana ba na rabalobi ismo miftao. Donc azana ba kombo moko ya ba clé na ye. OK non belelier na ngo ezalo ko bouger trop na il faut exaucer na état de besoin. Donc c'est ça. Voilà. Donc oui, ça vraiment un état de besoin na yo. Ndingo tu sais biso auto soulever point mon sous to monique non. En parlant déjà to le bela non pas péché. Parce que tu as dit que non, bah tu nous soit au taper ma bonne délit mais ana ba péché. Et on ça kéria musu te que nzamba yo kama ma bonne délit na ye, c'est ça. Siko ba o bazala que non, asambeli a ozwa ka solution te. So ozaro décortiquer bango que non peut-être ba ça na ba ko bo ba ça la ka on ça la que non nzamba yo bazwa solution te na ma na bango par exemple. Au toucher point moko eza bien makasi. D'abord, le fait à Kobondi là, na masumu, auto bengi yango impureté, et alors peut sanzambe kanda. On l'a dit, ozo tumbo la kanda nzambe. Donc, na robe meka un peu ko sunga batu moké. Quel que soit le niveau et l'état de besoin na yo. Bato faut bailler que
avant au senga état de besoin il faut premièrement au se repentir. Senga nan bolim besi. Il y a des péchés conscients et inconscients. Alors tant au touché point, il y a rapport sexuel. Rapport sexuel les a parmi ba péché oyoyo. Ozo sale kobo, ozo bébi sa relation entre yo nan Nzambe et puis oza ko se détruire spirituellement. Ozo détruire corps, âme, esprit na yo. Rapport sexuel au monde a kusangisa nzoto wana en erreur et à mariage. Non, oui, ils ont péché. Ils ont péché dans Nzambe et puis ils ont mabé pelsu na yo moko personnellement dans nzoto na état spirituel na yo. Pourquoi le binengwana? Le fait à kusangisa nzoto entre moi et mobali. Ils ont la transmission des esprits. La énergie cosmique. OK. Ngana na mabe na ngana pesi yo. Yo pona mabe na yo katelenga yanga eteni na zui. Est-ce que vous comprenez? Maintenant si ko okuta na mutu mo boye na famille na ya akufela aka ba mibali. Akufela aka mibali. Yo kei obimi na ye. Donc c'est-à-dire au passé na un rapport sexuel. Mon frère, est-ce que yo vinu koza amulaye? Je ne pense pas que vinu koza amulaye. Vinu koza amulaye na moment nini. Tant aux en attaque donc c'est-à-dire la crainte de Dieu. Et puis pour dans la crainte de Dieu aussi il faut qu'il y ait une voie à mariage. Tant que des gens la voie à mariage, nous avons pas épargné dans makambo belé. Parce que au ibité au sombi en aucun voie normale. Malgré moi c'est on a coupé là. Oui, malgré là je suis clair, malgré a coupé la kamibali via malédiction au yazanango. Ce qui aucun na une voie normale. Nous avons pas épargné on a pas danger en ngona. Mais tant aucun na une nzila ekobo. Yebango ke nous avons pas livrer yo na maboko ya Satan. On l'a dit, nous avons pas livrer yo. Dans circonstances nous surtout quoi arriver là, nous avons pas pesa odo. Italio. Alors, yo kutaina mwasi moko boye, mobali moko peut-être. Yé na vie na ye, famille na ye par exemple, baloba na ye mwasi nyon surtout oyo kutana na ye akokufa. Mwasi nyon surtout oyo kutana na ye, vie na ye et otika la malheureuse. Moi, sinon surtout oyo ko bimana yo parce qu'il y a un rapport sexuel. Donc akobandaka toujours ko kufi la kabana. Parce que mobala ndengo on entend OK na ine kobo. Yo mona mwasi. Oko s'attendre na nini? Oko kanga maman ndoki, papa ndoki, oncle ndoki aussi longtemps que yo moko za source ya malheur ya vina yo. Mais ce que OK na ye na voie normale, OK non abalio. Parce que le feu qu'il y a à Balio, ils ont le quoi, son bikilani surtout la famille na yo. Donc ils ont son impact. Donc même wana Nzambe à cause de la satisfait nango. Donc prions moi parce que tout le monde a pas super à cause de pas Bali mais ba obotaka par exemple même chose qui le feu pardon. Le feu d'abord, il y a ça d'abord acte, il y a mariage. Et ça acte moko boye, ba mona ngo ka physiquement mais qui n'a spirituellement payé. Soki tobito kene na ndenge ya ba occultiste pona abanda kolia bana ya mwasi il faut se précipiter na obalaye l'effet ya kobalaye eza lokola jus déjà mobimba na ye donc c'est-à-dire ba ancêtre na ye ba pesi déjà passage na nyoso azo dépendre siko na mobali wana. Donc mobali wana a la capacité à sacrifier banae. Alors tant que non abali na nuté et ko compliqué parce que ancêtre na ye ba ozala toujours pemben na ye pour na ko protéger moi na bango parce que ba lié o ya moi ya koko na bango te. Donc le fait premièrement d'abord il y a aussi l'acte il y a mariage vous allez épargner na makambo ebele. Alors vu que mususu peut-être ko kolanda yo ti na mariage alors wana ce qu'il faut s'adhérer ce qu'on a spirituel. Il faut s'adhérer à la spiritualité. On l'a dit, il faut s'adhérer maintenant à la spiritualité. Au coup, on a un guide spirituel, un pasteur, un abbé, un marabout tel que je suis, pour que aucun escroc n'a pas rituel, pour s'épargner, n'a pas mauvais sort.
Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est ça. Tous on en a où est allé parce que tu dis, excusez-moi, bah t'es belé, bah tambo la canne kobo. Mais ça puis la méthode mususu, bah tout mususu bah ça les kobo, ils a que non bah ça le rapport sexuel hors mariage, mais bah ça c'est préservé par exemple. Est-ce que bah rosoa quand malédiction ya conjoint na ou conjointe na e? Bon. Nakopé ça un exemple. Le coup l'angane nazawa. Moi si ceux qui osana ba impurité na yo, ba malédiction na yo, osana ba forcément qu'on négative ya vie na yo. Osa peut-être causé na yo, ou soit causé na famille na yo. Le fait que nga na bali yo. Makambo na yo eze yo. Nga personnellement na yambaraté, na ko pesa mais na ko yambate. Non, j'ai des protections divines. J'ai des pentacles où ils allaient à protection divine. De façon qu'ils n'ont entré cause à la tête, sorti des causes à la. Alors, on a son appel sorti via la force divine dans l'ango et qu'on nuire mototé. Mais il y a peut-être un peu avant, on a eu la relation amoureuse, un peu bimana batumoko boye ou bazana bama bena bango. Alors, le fait que on a la protection divine, automatiquement on peut en concevoir ma béwana. Donc il y a des gens, question il y a des gens ok, basala kango mais ba bénéficiaire nango te. Non bazate. Ou aza protégé te à bénéficier nango toujours. Malgré un rapport sexuel mais c'est préservé. S'il s'agit que muta zoa ma béwana. Ko se préserver ezali charnel. Yo lingyo bima, excusez-moi. Au lieu bima, on va passer rapport sexuel dans moi si yo mobali aux jus préservatifs au tien en zoto na yo. Et ça pour éviter par exemple les VIH, pour éviter infection, pour éviter la maladie charnelle, mais pour éviter la spiritualité. Le fait à bon, excusez-moi pour les termes parce que je suis obligé de faire le babongo. Le fait à pénétrer, yo mobile le fait à pénétrer, sache-le très bien qui est au PSI, il est pas PSI. Alors bateau yo ba le kakaming na banzila on a ba ça l'examen de conscience. Bon mon akeza na ba makambo mingi na vie na bango ezo marcher via ba rapport sexuel wana na ekobo et puis baza protégé. Donc c'est ça. Voilà, là on parle de protection spirituelle. Hein. Alors, tout le Kijama Makambo est allé mingi sur rapport sexuel. Alors, question de ça, qu'est-ce qui prouve que l'on est ça là que non, mon oiseau s'est masturbé. Bah sentiment parce que tout le monde a un sex tap musu bat basala en haut musu oiseau s'est masturbé. Musu oiseau a même sur ça sex tap oiseau t'as la appel par exemple un partenaire naie mais tout le monde peut éjaculer. Siko ça a causé par nini envie wana déjà mais tout ça cause y mo va même si azo se filme azo filmer témé alors ça là azo se masturber et ça a causé mimi par nini ça esprit démoniaque Tony. Oui, ils ont esprit démoniaque. Ils ont satanique. Le fait à cause de la masturbation ils ont d'abord premièrement pensé. Par exemple, yo mo bali au fan de la chambre ozo penser na copine na yo. Et le moment où ils pensé na copine na yo et que ça na démon moko oyo agolata aspect ya mwasi na yo wana. Alors yo zo mona ki zo pensé na mwasi na yo wana copine na yo aussi longtemps qu'ils a souillé. Ils a démon wana déjà. Alors le fait il y a qu'on continue toujours qu'on penser démon wana qu'on faire exciter yo. Des mots en moi ça va faire exciter. Bon, avec la émission M. Zoyaka, tu as même la décortication, il y a des mots tout comme ça. Des mots on a exciter. Maintenant, tant que des mots on a exciter, au koluka qui est la masturbation. Moment où on a se masturber yo mobali et au sein ça nini au éjaculer. Le temps au moment où yo éjaculer, ba sperme na yo ekoi na se des mots on a ko ça la nini. Akoya alzui juste ba sperme wana. Ezali makambo eza spirituel eza charnalité yo nakibo moto mon aspire maintenant peut-être monsieur essuyer mais spirituellement il y a azu yango moment il y a azu yango au même moment dans monde il y a firmament deuxième monde
Tant on a deuxième monde à côté on a kati ya matrice ya mwasi o ya na deuxième monde o to bengi bango ba ondine basi ya mai apesi yango ati yango na matrice na ye alors ya ko bota babota ka mwana moko temi balete mi satute babota ka ba millions des enfants olandi tangu ya ko bota bana wana ba ko réclamer papa na bango aussi longtemps que papa na bango dans mokili mosusu ba réclamer alors pour que papa na bango rejoindre bango na monde wana osenga nini il faut ba côté cette difficulté mo na vie ya papa wana ko bana à cause peut-être maladie à cause ko na obstacle moko bu ko supporter te eux comme na kufa alors tango azo kufa directement bana wana ba ye ko sanini ba ye ko réclamer papa na bango alors ba rejoa esprit ya papa na bango ba memi yango na monde wana nde papa na bango akomi ko vivre na monde wana eza ndenge moko na mwasi oyo azo penser na mobali tandis que azan somme na mobali wana te et ko zala na demo wana ya mobali oyo akoya ko exciter lisusu azui ba perte blanche na ye akomema yango na monde wana akei apesi yango na nani comment na mwasi mosusu oyo azana nani azana atia yango na matrice ya mwasi mosusu alors tant ko tiango na matrice ya mwasi mosusu mwasi wana robota lisu bana tant robota bana akotika bana wana comme orphelin na orpheline et azongili foyer na mosusu akomi ko zela sikoyo ba sperme ya mobali mosusu et ya alors bana wana ba ko réclamer lisusu maman na bango alors ba ko c'est sous difficulté na vie ya mwana mwasi wana wa se masturba ki tu jusqu'à ce qu'il y ait na kufa pour na qui ne rejoindre bana wana tikaki na monde wana donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors toyeba marabout rouge marabout wana nyonso connaissance wana oyebango wapi pona opesa ba exemple opesi par exemple ozulango vraiment wapi. Bon, les alliés, inspiration. Alors, en parlant de tout le bien sur envoûtement, envoûtement amoureuse, parce que tu as vu ton sous bas envoûté, mais aïebité envoûtement il y a bolingo, c'est ça? Ou ils ont causé des bâtons rébellion à couple par exemple. Oui, envoûtement amoureux, ça, ma réalité existe là. Donc, mon tako voyez bandeni qui est envoûté amoureusement. Les gens ont des symptômes où il accélère qui non moto à envoûté. Donc on peut tirer exemple mon col rôle la jalousie. Jalousie est alliée et le coup est naturel. Dans moto balingi il faut pas ça toujours jalousie. Mais tant que commis na degré à connuire mon ninga jalousement on est commis ma baie commis envoûté moto wana za suko ya envoûté c'est normal c'est commis anormal par exemple na jalousie olingi copine na yo mais copine na yo ce qui a télémina mobile peut-être juste connaissance il faut y a au sa désordre et puis désordre wana et reçu ka bongoté il faut peut-être menacer moi si copine ayo ozokisaye beaucoup matina ba niveau moko boye bien té wana est normal té comme normal donc ils a déjà envoûtement mosusu ezanini olingani na mobali yo moi si depuis olingana na mobali wana makamna yo marchera toujours bien té donc vous aura toujours na ba shit commerce na yo évolue akate musala na yo et marche akate donc makamno ezala ka toujours bien té déjà parmi ba symptômes il y a envoûtement amoureux et mosusu ezanini ezaki tango yo lingani na mwasi soit to lingani na mobali ozako se sentir que sans moto oyo ngana ko vivre té okoko yoka kino copain soit copine na yo afani na restaurant quelque part soit azana katia cinéma moko boye afani peut-être na ba minaye yo siko zalaki ou même koko ya malade émotion koko même koko ya AVC le comment ndingona eza parmi ba symptômes il y a envoûtement amoureux indépendance eza peut parmi ba sémence ba symptômes il y a envoûtement amoureux donc okoki ko zala na ndaku pour longwana ndaku okende juste na marché pour nos sombeloko il faut oser là
accord ya mobali na yo soit ya moto za la kanaye ce qui a payé accord te ko se déplacer te ko ça les côté c'est pas normal et ça parmi ba sento ya ba beza na kana cadre bolingo ko linga mobali no mingi par exemple faut za sous ba ordre na to boité mais ce que landa ninga na expliquer les aux anandaku pour déplacer qui ne marché il faut benga na téléphone. Ceux qui a lobby qui non, naza occupé peut-être pour tout consort au cours salangote donc au fan même zalanandako. On a besoin ça là par exemple sous voyage. Voyage c'est normal. Mais ceux qui a boui au cours se déplacer non. Au cours Ako lobanayo, oko lobanayo plutôt que non, na ligne na déplacer parce que za moto ozo vivre na ye. Moi si soit mon balai. Mais exagéré té. Donc sans y est, oko vivre té non. On les a parmi ba symptômes il y a envoûtement amoureux. Donc ils a vraiment moi mingi mais naturel juste moi quelques-uns. Donc voilà. Voilà ce que piste nini ya solution o batu bakoza parce que ya mutu so oza pas vandi mo rotala ne ala nje mission o abike makambo no su balobi wana ngape ekomela nga parce que so te par exemple ngazo solution il faut ça nina kota mabondeli abenga yo so parce que oko sambela pe pona mutu par exemple aza musika na ndeni ni par exemple oui ko sambela na moto aza musika na sala rango déjà. Et ça possible pourquoi parce que esika moto wana kozala moto ezali ma ezali mon pépé ezali ma belé ezali donc esika na surtout mon pépé ezali o ezali parmi 4 éléments de la nature donc présence ya nzambe ezali wana et puis présence ya ba ange topé ba archange ya ba génie ezali wana donc moto tango aza ko se retrouver na kati ya ba symptômes wana moto tango amoni que alingi moto alingi été. Il faut attendre ya benganga ya ko approcher nga et puis na rosungaye na ba conseil na rosungaye na ba directif ya spiritualité ya ba prière pour que azwa o ezali besoin na ye donc voilà donc normalement par exemple to le belanga dans le belanga ta moi si na tipe mobali na généraliser et cause à la mort qu'on a bango soit comment soit mobali à cause par exemple azangi ne msusu eloko msusu mbongo ça cause ngam se lo la ta mo appelle au monde quelque part et c'est non na so monte mais na pesa msu partenaire nanga et ça normal on doit préférer que non azanga na ye ya pesa mtu na izaka bolingo. Non, il y a parmi les symptômes, il y a envoûtement amoureux. Parce que tant que tu as envoûté amoureusement, il y a quoi bâtir. On l'a dit, il y a quoi bâtir. Alors, ils ont battu sur le Kaipananga. Ils ont juste besoin, il y a bolingo, il y a moi si on a. Aïe, non, marabout, nous avons besoin d'envoûter juste pour la voiture. Le véhicule, alors, tant que le véhicule, on a sous les effets d'envoûtement. Ce que je suis voiture, après, ça les sous les effets de l'envoûtement. Donc, à préférer attendre la pied nu, attendre la makolo, mais hier, quand je n'ai pas envoûté, on a la voiture. Donc, c'est normal, c'est anormal. Donc, ils ont parmi les symptômes, il y a envoûtement amoureux. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste pour aider les bateaux à envoûter na bolingo, c'est ça? Bateaux à envoûter na bolingo, il faut que désenvoûter bango, na salaka yango, il faut approcher nga, basa la désenvoûter. Alors, bateaux balingi qui non, moto ya lingi, alingaye, makasi. Nazawa na pona yango par exemple na kato amona mutu musuta tana nzela so amoni mo semoni lokwa mobali so amoni mobala mo lokwa ka latili puta lokwa hi oui ba rituel ezali ya makasi pona ba marié pe ba rituel ya makasi ezali lokola ba cadena magique ba rituel ya makasi ezali wana peut rolobelango à la prochaine émission inchallah donc ba rituel ya makasi vraiment ezali en parlant de cadena magique nabi magie déjà les le roi bien té je sais pas magie to bina ba ba té mais na ba église ça ba magie ba blo mikim parce que yozana pour on peut ça ba cadena magique moi té ko même sur libanda bible non naza toujours à la page magie ezanini magie to tika ko maniola ngolo les abondoki moko boza satanisme non magie za connaissance
magie la connaissance na peso secret ok autant la Bible est moïse bien noté aux Juifs psaume 45 aux Juifs psaume 45 le premier verset si na 5e verset aux Juifs mungwa juste vers ya mungwa au sali yango cercle aux Juifs bougie blanc au tiango na katikati aux Juifs miel na comment tonga odinisi na kati tonga basala bilamba wana voilà odinisi na kati ya miel okomi kombo ya mobali na yo na bougie wana osilisi opelisi obandi kotanga psaume 45 de premier verset ti na 5e verset soki mobali na yo wana ayoki yo te oyo ozosenga na ye là je sais pas mais obenga ngo magie parce que vous en avez connaissance na moté mais dans la kati ya Bible hein psaume de David chant de David dans la kati alors et bang ici mais bon la chouette et on continue ka émission alors na rolobela nga na benga ngo magie personnellement parce que toyebi que non ya koma ba mungwa ba tonga ba ni je sais pas l'église moroté o to mona ba pasteur bazana ba osambela pona ba bazo ko isara batu bazo tambusa ba mo isa ba aveugle ba pesa ba condition wana mais au mona yawe comme na ba condition ozui mungu ozui na habité peut-être la proposition bi keza kati ya Bible na habité Bible nini oyo tanka o biso to tanga ka au autant même na lui c'est grand problème exact au coup on a kati ma bonne c'est ça ouais psaume na kati ya lui c'est exact sikona bien na le fait le que non ozui mungu yango peut même te bétisi mon formule wana eza inspiration divine oyo ko za na puissance oui oyo ekoki kozala bon oyo ekoki kozala dévoiler na moto tout est hein on est un cadeau na pesi yo mais il fallait le banango na pemeni mais na pesi yango boye donc que les gens en profitent donc ça dit eza makamoko boye eza satanique te eza ba secret ok et pesa mel mutu tuté le faire ko pesa mela mutu tuté wana ne bino na manque ya koyeba bobengi yango magie bobengi yango kindoki non c'est pas ça nga naza wana pona ko nuire bato te naza wana pona ke bato ba mona nzela ba se retrouver na o bango balingi nga attaque yo otambola ozwa solution te et surtout na mama bolingo ozwa solution te et pas na ngera tate pas na ngera tate mais tout monde jeunesse na biso ezotambola trop na ba mona trop ba marabout parce que nga pe naza déjà victime même sur Facebook na nga ba proposer nga vu que na linga makambo wana te na kipa ku même pas batwana mais tout monde jeunesse na biso lelo et tambola trop na makambo wana na eloko otolo ba ke non ozumunga osali pourquoi pas ka osambe no ka nzambe naturellement ah mais tuna borebisa te tuna même entourage na yo mon penengo zana conscience neza témoin conscience neza témoin ki oko bando sambela lelo ti le 1er janvier et si kala sa maté pa na yo oyebi yango netini ne sala maté parce que bon nengo za boye wa mutu mo boye ben oui vas-y non te na lo makambo na te na lo bana ngo en secret vraiment donc excusez-moi tout là vraiment na marabout rouge vu que n'a habité l'entrée des amamba boé vraiment babi film le film abonnez-vous massivement vous allez rester dans ba info boé donc maître supérieur marabout rouge tu banon comme on a pourquoi rouge on a maquilla ou quoi bon normalement question on a il a fallu qu'il soit la première position et bandi l'émission na biso non le rôle a tout raté c'est qu'à la prochaine émission n'a ko faire voir na bat faire comprendre bat définition vraiment ya comme moi pas la ba définition la soko boyo le bon c'est qu'il y a na makamsi bo mami na sima wana oza que non za mieux passer pour nous expliquer yo non le ba que non peut-être oza na ba condition parce que depuis que bat bongo ba na ba conseil que na ko poler la mbula te ko sala boyeté ba condition na yo ça ba principe na yo non et pas na condition zaté et pas na principe alors principe est que
tango na lobi na yo ke non herbe na kozala na prière. Par exemple 0R na kozala na kati ya mabondeli yo kozwa juste combo ya El Shaddai. Autant par exemple 3 fois. Autant El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Au chaîne état de besoin na yo. Wana ngai eska na zana kati ya terre sainte, na kati ya sanctuaire, na osala ba prière na nga de façon que non état de besoin les a exaucé. Alors yo collègue ça par exemple 0R wana. Au bossa par exemple même sous en ambiance na yo, même sous en yo na pongi, mais le fait a ko manquer bongo. Ils ont déjà parmi ma bémoko boé eux ko permettre na biso te que non de atteindre na objectif na biso mais ils ont été que vous allez bon moi soit pour faire non bon côté. Voilà, donc c'était là Marabout rouge. Et donc, il y a les bostons, il y a l'intro, mais il y a soukate. En tout cas, question on a le bagin de tinga, n'importe quoi. Non, il y a une solution parce que on peut monter tembe. Moi, tembe na mambo ezala. Non, il y a vraiment derrière la caméra, il y a le after émission. Alors mettre, nous tous on a besoin de contact à cause de oui, j'ai un numéro. J'ai un numéro de WhatsApp où ils allument plus. Ah, tout en Kinshasa, non? Il y a en Afrique. Hein? 243, oui. Il y a donc plus 243, 89, 27, 79, 518. Donc plus 243, 89, 27, 79 518 dans le numéro de WhatsApp. Voilà. Mais avant de chuter, pardon, question monsieur, donc question on n'a pas le choix de poser à ta manque avant de chuter nabiso. Alors qu'est-ce qui fait que et cause à la paix au moni mutu par exemple parce que toi tu tambolaka au moni mutu vous avez mutango azo benga approcher que non genre que non draguer au même sur esprit ne ko c'est simbi pété. Mais aujourd'hui nous avons makambo anate on mutu ya musu kindo mona marabu morote oza ka pesa ba protection ba principe mais monika mutu ana que non esprit simité ils a causé par quoi c'est que toi moi ça spiritualité na biso déjà aux argent muta bota manango oui on a des sensations naturelles les sensations naturelles mais elles limitées parce que oko kutana na ba obstacle mususu o ko isayo na sensation na wana oko douter pe na sensation na yo po ozana esika yo télémilité ozana protection za sur na ngote donc eza eloko moko eza iné oyo botami nango sensation eza naturelle alors oko ko isama na tentation moko boye OK non o désobéir na sensation naturelle na yo OK nango po ko ina na ba effet moko maléfique na ba malédiction moko boye. Voilà, donc abonnez-vous massivement à Fimbo News, allez-y comprendre. Donc ici toi na bandal. Merci na espace la marraine, hein, beau cadre. Hein. Merci vraiment, merci à ceux que derrière la caméra déjà Landrine Jeza. Fimbo dont ozawana pour na ozwa kaka batu oh baza vraiment na besoin à s'exprimer. Donc c'était là le supérieur marabout rouge. Oh aboy kolo babi que non a posé question na tour na souka. Donc attends, ils ont été appelé sa définition rouge wana mais n'engue oh ceux qui au satisfaire par exemple na yé batam qui est rouge wana avant la chlore. Bon marabout d'abord supérieur ingolobani supérieur ils en français et loko ils ali kolo et puis marabout ils ali kombo ya mototé marabout ils ali kombo ya ndeke moko oyo azalaki tellement maele mingi na Afrique centrale. Donc azalaki vraiment connaisseur au babanda ko utiliser na ba roi qui non conflit entre ville oyo na ville oyo moyen qui non batinda et le moment quoi qui na ville on les até ba robenga ye mala donc mala soit marabout wana ndeke wana koya ba kangie message na lokolo batindi ya kei na ville wana tiki message après ya kozonga donc azaki sage parmi ba ndeke nyo surtout ndeko monezaki mala donc marabout. Alors rouge nazwaki kombo wana parce que na kati ya ba rituel nanga na saga trop na doraka na remesiaka nzambe nanga na ba émanation donc na salelaka mingi mayele ya Abraham donc tango Abraham par exemple Abraham nzamba senga ye na ye ki apesa sacrifice ya memaki mwana ye alors nzamba ki sino ki tika mwana tala mpanzi ko mona brebis moko za wana
joie sacrifié pour nanga nzambe na yo. Donc eza vie pour na bolam on nzambe sela ki Abraham nde nzambe tindaki na ye apesa sacrifice. Alors yo pe tango nzambe apesi yo asale yo bolamu, il faut remercier. Alors ko remercier ndeni, il faut tumbela mbeka mbeka wana sacrifice wana nezali être faible on est cause à la ntaba soso et bolé n'importe quel bolé. Donc merci nzambe na oyo osayelinga sacrifice nanga yango offrande nanga yango. Donc ne tellement na banaiko sala yango mingi ne na ko zo kombo wana ya rouge. Donc c'est ça. Voilà marabout rouge toza batem so koza pe na ba remerciement wa pe na batu no balanda ko par ci par là parce que oza film na film oza quoi RTN Sabasit dans oza capté partout dans le monde déjà so ko pe sa mbote na batu tout oyo ya yo vraiment. Non, merci. Oui. Voilà, donc un grand merci à Bisto Bar, à la Bisto, à Bisto Pesaka Bambote. Donc, formule Souka Papi, le roi Bilanga héros. Donc,